malade, c'est vrai. Bato belé, est-ce que Azobé la penza solo, est-ce que Azam malade vraiment solo parce que tout est que président Massoum ba côté là qui est na ba criminel. Yango to lo banamboka oyo bazui ba décision ya makasi mais écoute on dit que tu vas tumboli ba on dit ba criminel yango comment le rôle là ceux qui ba suite bango décision ndike ba tumboli bango ba bit to relaxa bino que to salaka pendant que décision oyo ministre azwa ki pona ko et ça affecté. Et na minute on a banabino botala ba photo ya wana à l'hôpital yewana parce que traumatisme wana et ça là qui est bien té. Bien-aimé dans le Seigneur, kobanga nsambe nde ebandeli ya mayele. Tambola na kobanga nsambe nde okolata motoli. Alléluia. Solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Merci Balania Nouvelle Tendance, merci na confiance sur Bopesa Bisso, encore une fois chez vous, rendez-vous Nakitata. Vraiment, bon, tout le barassou makamonde, tout ça le baté que passi côté libiso, bata théâtre, ba komi ko lela toujours, ba difficulté, ba passi, ba zo kufa tout ça, ko kufa ngo, côté bango kaka bat ba lela ko kufa. Tout le monde pasteur John aleka qui a lobby bato théâtre baleki ici ba on monde ka baza bato passi ceux ka babeli muke ka kolela bang 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 bang. Boyebi bien tout ti ko perdre acteur il y a Liz Boy, il y a groupe il y a Liz Boy où ils allaient dirigé par le phénomène Esobé. Pico atika kibiso azalaki chef il y a groupe il y a Esobé atika kibiso. Il y avait des préparations quand ndenge zalaka soki matanga et quoi na ANTPC ndeka basala ba programme na bango mais cette fois-ci to moni makambo salami ndenge mususu. Alors avant ya kokota na sujet na biso ya makambo matanga ya Pico to lenga ko pesa information et pas ya bato bazoko benga ngai mingi po bayebi ke nazakana président Massoum de Brende ou azali président ANTPC président azali malade c'est vrai. Bato belé bazotuna est-ce que Azobé la penza solo est-ce que Azam malade vraiment solo parce que tout est que président Massoum ba côté là qui est na ba criminel yango to lo banamboka oyo bazui ba décision ya makasi mais écoute on dit que tu vas tumboli ba on dit ba criminel yango comment le rôle là ceux qui ba suite bango décision ndike ba tumboli bango ba bit to relaxa bino que to salaka pendant que décision oyo ministre azwa ki pona ko silisa likamba ba kuluna président Massoum baoti ko côté là na ndaku et pas ba criminel nazo senga na régie pendant que nazoloba ba illustrer biso ba image ya président Massoum ndenga ba ndeko loba na ba vitre ndenga ba panzaki na ndenga ba salaki nyoso ba salaki na ndaku ba koti ba buki papa mukolo ndenga wana o azali icône azali patrimoine ya mboka oyo na nyoso sala ba film la vie est belle wana presque ba tutu ba komi ko kufa na bango. Mais le quoi toujours gardé quand même il y a un groupe salon on va comme bâtir sur 4 à pamba mais le quoi là il y a un bon moi ils a comme fierté pour la mission côté la kitala bateau yo ba sepeli saka biso na ba netel na ba film oh lelo bato batala kalelo la vie est belle Massoum a figuré na 4 film wana zali donc aza muto asali ba événement mingi comment na kokote la ye sali ma mais parmi ba criminels ba kotaki ezaki na moko azaki non masqué parce que bon balate ba kagoul bazaki na ba masque mais moko wana tanga koti atalebi artiste tobima na ebité na kopa on ta bazo kota na ponda ko Massoum yebani résidence na ye yebani ba tutu ba bi résidence à Massoum mbula na mbula avant qu'on a plus de 30 ans avant di place wana nazo kama ba bengaki yebaki te ke Massoum azalaka wana to ndenge nini parce que tant msona ba koti bazi ko zo biloko ba buki ska mbongo ezaki bazui ne mo tanga koti ya mokonzi mabi oh ils ont dit comme Massoum oh artiste bobima to kende na ne ba ko bima et boyebi age yo via kominango
eza âge ya ba nzambe kutu gloire à Dieu parce qu'il quand même a be comité baka ba viole salamité et puis azaki ya kolamuka abane kota la télé et yango esala ke tango ba koti ya moni ba torche ba to torche moni ba to ba koti ya monsieur azaki na position ko lala na ko sutuka boye eza mabe na âge ya komi na ngwana za su mutu mo te ba ko selema makamo ya brutal makamo makasi et ça a affecté et na minute on lo bana bino botala ba photo ya ngwana à l'hôpital yewana parce que traumatisme wana et ça là qui est bien té et puis ça la kama blague té tant que lo bango ko to 600 nga bisinga di yo yo fallait que ça la tamu kolongo ki to zaki na tournage na yo bien montage moko olali au monde au vivre makambo na yo moko vraiment et tant que salama nazaki sunga te na solo basolo ko te ba fandi ka boyo tala ka bango nde ba pesa mbongo moko azuli lichette moko abi lichette wana na mona lichette ande ngona ta tele ka boy so ka linga ka te do so muto na kota kité Paulo Bake ndako artiste bobima mais soki alinga suka ndenge nini vraiment na minute oyo bozana ba numéro na ye bobenga bomeka ko consoler ye bomeka ko babenga ngonini ko réconforter ye na ba continue biso pe azana HJ bokene kotala ye bato théâtre vraiment na pesi bino merci a NTPC mobimba ko bana secrétaire na biso oxygène vraiment tozaki na réunion préparatoire pour na makamba matanga o malgré makambo ne komelaki ma telemaki ayaki pona piko ayaki wana ba image ya wana bozomona ayaki a président ki réunion ye mo azaki wana mais après jour moko kaka a lâché na ndenge ekosala ke aza hospitalisé donc président Masumu aza na hôpital azolandela ba soins donc to bondela pona ye nzamba sunga pour que santé na ezala toujours malamu mais likambo ni toloba awa likama matanga parce que cette fois-ci to finga bato théâtre toloba ba n'importe quoi mais cette fois-ci to moni image mususu ya bato théâtre na matanga toyoka ka obalelaka basenga ka mbongo balelaka basenga ka mbongo nazopesa merci na phénomène esobe nazopesa merci na ANTPC mobimba ko bana président ti na moto asuka na image obalaksi biso awa toyoki komba mama Denise te awa toyoki komba mama Olive te tele biso likam oyo les artistes eux-mêmes va se prendre en charge ko bana na président parce que matanga ezaki ya président esobe autaki poto atiki poto azongi bino bato bambongo à théâtre mona ngote et tout le monde était motivé bato poto makambo ya makambo choisi matata ezate ombongo utukuna basia tola baye oyo bango mo acteur bazui makambo en charge bakundi ndeko na bango piko makambo mutanzonzi makambo nzonzi yokani te c'est pourquoi na pesi merci na phénomène esobe na pesi pe merci na Muyombe Gauche parce que Muyombe Gauche pe azana matanga actrice na ya kufi mais le kola babi ke piko akufa ki liboso ba ke non matanga piko après ba kokende skoyo ya artiste ya Muyombe Gauche wana je pense que Robi Malobi na CP la motivation ba acteur nyonso na mona ki ona ba paka loui ba ebele ba nani ba bolanda ba image nani oyo wazolo ba ma chérie comment on nani Jérémy vraiment na PC merci parce que a honoraki bande ko na biso ba betaka banzembo ete ko na to mboka na balanda ka biso na matanga nyonso Jérémy pena bimisi mbongo na ba teli bango $50 bolanda ba image vraiment na ba interview de ba nyonso ba lobby vraiment c'était très bien passé yango na linga ko pesa biso élément ya sika matanga oyo to yokite ko fondation yé parce que to te ko na matanga ya sans cynique sans faute, sans cynique. Ouais, sans cynique. Tout ça, matanga papa sans cynique. Tout le monde a qui fondation Maman Denise Batubakunda qui est. Mais cette fois-ci, l'artiste, comme le président est sobé, yémo quoi s'impliquer à outil poto, le chef ya groupe naie, à tiki poto à yé pour honorer vraiment phénomène. Merci beaucoup. Félicitations. Na nyoso sali pour honorer acteur nayo. Makamango faut tambola bongo. Et puis merci na ANTPC na mobilisation na ba contribution à batu nyonso vraiment nzamba pambola to lingi ko to kende boy parce que to finga mi pe mingi batu théâtre ba bola boy na boy ni n'importe quoi na sujet batu théâtre bino kaka bakunda ka bino en tout cas cette fois-ci pasteur John Talema oyo batu théâtre va se prendre en charge mbongo uti na gouvernement te ministre moko te mu continue moko te mais na par là na lingi na soulever point moko ministère ba pesa biso ya culture et art na yeba katina na ngote
naye bakatina nango te soki ezaka nini toyoka ko budget tour ba voter budget autant de milliards de millions budget wana ezaka po ke na ministère wana et répondre na ba besoin mais soki acteur akufi ministère ba pesa eloko monter ministère azaka po na mikanda ministère en tout cas pour na mikanda ba ko aider na ba démarche mais soki po na o muto akufi d'être force akufa ki ba sali ba mikanda ba koti kuna ata 50 frais katane bimité ba artiste nyonso momona ba kufa wana ministère ya culture et art ba pesaka eloko moko te puis ko oti ko kufa awa mais muto azoko travailler na ministère ezalaka nini yango bandeko na ngai nzambe so bambongo bazwaka wana ezaka bambongo ya nini totika makambo bandeko na nga tozolinga Congo échanger tolinga Congo kende liboso mais avec ces comportements Congo kende liboso te muto azoko appartenir na ministère moko boye mais akufi ni assistance ni ata chasser à café mais baningane ba acteurs bazo 500 bambongo ba $50 ba $100 bazo pesa vraiment tous les acteurs na obo sala qui vraiment nzamba pambola bino akanisela bino pe alors nazo senga élément parce que to kuva ki nouvelle tendance to sala ki wana malgré to kenaki na victoire artistique batsaki plaque mais du moins beaucoup na makamnyo so parce que matanga mo pa munene ezaki na cinquantenaire wana to soki mo tamingi wana et puis ko kene susu na cimetière ba Congo bono banzela wana trop d'embouteillage et senga mo makamo ebele mais du moins beaucoup na ba cérémonie makamnyo so ndenge leka ki na ba acteur nde ba lobby to zonga na régie pona kotala événement nyonso ndenge leka ki après to kozonga poto sala des annonces na biso ya makambo nenge elekaki total la président Sobe nenga zaki na matanga ya acteur na ye boya ina yo nasira mokilo yo moto nyonso asepelaki na yo me tala lelo mokolo na kufa pasi nini otikeli bapapa mpe bandeko éprouvé Sopé sa merci na onem. Merci na famille au balobi musafi moko eskulaka elobité. Ndenge tokozala awa na respect au papi de masaki na mutu na biso. Na respect ya musala na biso. Tolakisa ke toza ba éducateur. Les attentes au kende cimetière tout comme tango tokozonga na bisika tokovana. Respect, ordre, discipline. Balobi moué ayo karaté, mais tous les pour la biso. Et l'autre osa rendre hommage na yo, fils, petit-fils, grand frère, papa. Comme conseiller emploi à l'accueil actif, son sens du travail lui a permis d'avoir toujours la confiance des premiers responsables et de ses collègues au point d'intégrer la direction de recouvrement en 2014. Puis plus tard, en 2023, être élu délégué syndical pour porter la voix de tous les travailleurs de l'Office national de l'emploi auprès de la direction générale, son employeur. Nous avons partagé tant de joie et tant de peine. Pico avait juste omis de nous prévenir de son départ. Voilà là où tu nous amènes, cher camarade Pico. Ta famille, tes collègues, tes amis, tes voisins sont là. Tout le monde est là. Pico, nous tous sommes là pour te rendre hommage. Nous sommes tous là pour un adieu.
Pico, partir sans prévenir n'était pas notre accord. Mais Dieu a voulu ainsi. Que pouvons-nous dire de plus? Tu nous quittes si tôt, si vite, et au moment où nous avons le plus besoin de toi. Ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Nous avons été très heureux que tu nous as accordé quelques-unes de ces minutes. Tu savais cultiver l'amour, la joie, le sourire, la paix tout autour de toi. Personnellement, j'ai encore en tête ta phrase m'adressée il y a peu de temps lors d'une discussion dans notre forum de délégation syndicale. Bref, tu rendais ces moments rares et chaleureux. Mais comment les oublier? Pico, tu laisses ces moments rares et chaleureux. Mais comment les oublier? Pico, tu laisses un vide immense à nous. Tu laisses un grand vide à l'ONEM. Tu laisses un grand vide à la délégation syndicale. Tu laisses un grand vide dans l'intersyndical de l'ONEM. L'ensemble de tes collègues, de tes chefs, de tes camarades sont sans voix et abattus. Pico, tu ne devrais pas nous faire ça. Pour mieux supporter le poids de cette douleur, nous nous accrocherons au souvenir que tu nous laisses, au souvenir de ton sourire, au souvenir de ton humilité, au souvenir de ta gaieté. Il faudra certainement très longtemps avant de réaliser que tu es réellement parti. Il faudra longtemps pour supporter le vide laissé dans nos cœurs. Il faudra trop longtemps, toute la vie même, pour accepter, voire comprendre que nous ne te verrons plus jamais à nos côtés. Mais il faudra peu de temps pour savoir que nous ne t'oublierons jamais. Adieu, Papi Douame. Adieu, Pico. Que la terre de nos ancêtres soit douce et légère. Repose en paix, chers camarades. Repose en paix, chers collègues. Je vous remercie. Merci. À présent, nous invitons le représentant de l'ACP. Le représentant de l'ACP. Dans la priorité. Voilà le passage. Voilà. Merci, je suis venue témoigner pour mon frère Pico Douame. Moi, j'ai connu Pico Douame depuis 1997. On se connaît bien, on parlait bien avec Pico, mais je ne connaissais pas bien M. Pico. Arrivé en 2021, DG Jospin Baka a créé une structure qu'on appelle Yubot, les ressortissants de Yumbi et Bolobo. La structure là, c'était quoi? C'était juste pour gérer le conflit de la famille. On était là pour faire la politique avec M. Pico. Qu'est-ce que j'ai remarqué en lui? Il était un monsieur intègre. Il était ponctuel
dans des réunions. Il était serviable. Il aimait bien le jeu. Donc j'avais compris que c'est un monsieur sérieux. Mais auparavant, je ne savais pas qu'il était sérieux. Après, en 2023, M. Jospin Bombaka a postulé. Pico était premier suppléant, moi j'étais deuxième suppléant. On a encore créé beaucoup d'intimité avec M. Pico. On a passé de bons moments. Après avant une semaine de sa mort, il m'a appelé. Alors maman Pélagie, faut gérer la situation dans la famille. Désormais, il faut gérer tant que artiste. On s'est parlé avec M. Pico pendant 2 heures du temps. M. Pico était un homme de paix. Il était vraiment un homme de paix. Il m'a dit qu'il faut qu'on cherche un terrain d'entente entre de l'autre côté et de l'autre côté. Il n'y a pas moyen de citer le nom ici. En tout cas, M. Pico, que ton âme repose en paix. Kasi président apesi nga mokumba nazwa maloba mpona libota na biso ya Lisboy Fondation. Kasi nakosepela nzambe soki azali miso oya mpe awa na nsima toloba liloba mpona famille na biso Lisboy Fondation. Voilà. Na kombo ya Lisboy Fondation ya yambo totondi na libota ya ndeko na biso Pico uta ndeko na biso Nzambe azwaki molimo na ye ndenge tozozala na bango si toya lelo korande ndeko na biso vraiment ya suka totondi botondi na bino banso bafanatike baartiste bato banso oyo batiki misala na bango baye kolela na biso ndeko na biso Pico na oyo etali Pico toyebi solo asali mingi awumeli kobanda groupe Lisboy Fondation ebanda ye azalaki moko ya bapromotion ya yambo asali mingi loyal. Kasi eloko mosusu tokoki kobakisa pamba te ezali mpe biloko oyo ebebisaka bondeko na biso lisanga na mabota mingi. Ezali maloba oyo bato bakomisaka babimisi mboto na gouvernement peut-être bango baartiste basali nini bale yango. Nous profitons devant les caméras oyo ezali awa. Nous avons reçu 0 francs du gouvernement. Donc c'est à travers notre ministère. Mais tu informes qui bango que tu bungisi moko ya artiste. Tu informes qui gouvernera na biso ya ville. Donc 0 francs. La première dame y a tika biso te na makambo ya santé. Kasi na makambo tali oyo nous avons reçu 0 francs. Ba micro, ba caméra ezali tolingaka te na nsima to yango ebebisaka bondeko na biso na libota po bato bakendaka na nsima tolobango devant bakamera po biso na libota ya ndeko na biso totikali libela po bana na biso batikali baza kaka bana Pico te baza mpe bana Lisboy ya Fondation. J'espère président asololaki déjà na veuve Pico. Donc eza ya koloba awa te. Voilà pour moke
oyo toyi koloba me kasi mpo na biso toyebi te Biko akufi te kombate akotikala litela mpe na piese ya suka bilinga na mosala nyonso Biko asali na art na mboka na biso. Nous demandons à tous les artistes et comédiens l'élément. Nous faisons la cérémonie à propos d'artistes. Nous allons applaudir de Bonabiso Biko, la Mosala Biko, et Makasi, pour la Saint-Gélo. Nous allons témoigner d'une partie. Du quartier était salle plein. Parce que nous sommes tout dans donc le long des ans suite fait ya makambo ya ndeko na biso Biko atiki biso to ana swate ko la batela biso to sali to continue musala. Merci beaucoup na bato bazole vraiment Lisbonne fondation parce que Biko stande to zaki na ya mutu na biso ba événement nyonso interprétation no sanga te on est au sala mais nana souci makasi à Monique Tabsaki vraiment merci beaucoup. La robe qui saute yoza libota yoza famille. C'est pas le moment. Nende kita yaka. Nende kita. Nossa musala papa. Tala, jambala siliki. Papa emangayo. Nende kita. Tunanga tongo. Atuzo kwa kana mena saka kana omona tu. Omona starte. Amona ma collection. La préfère. Zoro. Biso tokutana bavie bakobenga omelette yaka nomona te via tembe bakotina babi moshona okende c'est ça longtemps komonanga te peto atelemi wana la table ala pesa qui va demain oui waka peto bilali yaka oh grand frère merci yaya vous comprenez donc respect yaya to saleki maleki to sayaya Nazaka fana mtu moko na boni bobo na fana na leader na ngai
Souvenir, il y a un élément par respect. Souvenir, il y a malam où on a gardé pas naé, et ça humilité à Zaki Nango. Et puis confiance dans la génération à venir au Zalaki. Donc, on a occupé vraiment Taïté, on a occupé année au Saladé. Donc, ce qu'on a approché, Azaki vraiment accessible. Tu joues à scène, mais tu coûtes dans le tournage trop. Tu coûtes en tout cas trop, non seulement dans le tournage, il y a un enfant dans la Viaza. Pendant que biso to dans le pan mo ya famille na Viaza, donc so na yé to ndo kutana trop vraiment, ndo kutana trop. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et surtout pour nous autres, to yeba moi si na yé to yeba bana et parents nyo so elengine za la mona mo anene nga okola. Donc je crois bien ça fait très mal. Komonio bandeko ya Bokoko Baye, omoni geste à générosité manifesté. Est-ce que vous le voyez moi si appliqué na bana pour kozala na programme ko projet mo ko si mwana na masito ko to ba ndenge bazo kundaye kuna Jérémy. Objectif ya JS Productions à yango wana. On a même l'anniversaire na genda la maman Alinga. Donc objectif nanga ezalaka ko soutenir bateau bazan na moment de difficulté. Parce que ce sont des moments où on a mon pénal les cas. On a coupé les papas, on a ébi pas signé Zalaka. Donc voilà. Naza déjà n'a pas projet, on a Nazaki n'a encore tout depuis Nazaki n'a voyage. Et quand vous le faites, c'est pour commis pour moi na facilité les arbres projet Zalaka na mo de ceux qui nous ont bien jour les lots pour nous réaliser. Au moniteur ba mobile est fidèle soit commis dans Bozui. C'est parce qu'avec l'argent, on est en capacité de réaliser ma réunion sur ton nom raisonné entre les Impiaka. Donc, si les lots n'ont pas, c'est parce qu'il y a des Impiaka qui ont un souci. C'est pas parce qu'il y a des Zui, des dans le Luka. Si on a des gens qui ont tourné, pour moi, on a des gens qui ont assisté à Bisso dans matanga nion sur les comédiens. Voilà pourquoi on a coca ko s'appelle ça. On peut pas aller là na Bisso elongo. Ils ont mis sur la minute au bas la mambo mais l'internet pour y avoir un finger mais bango au moins bailler et ça façon de bango y aller là donc voilà. Merci. Guy, merci d'être là. Diamant, Ducho Kapanga, merci de votre présence pour rendre hommage aux artistes comédiens. Chocolat, merci. Wali Makiangando, merci d'être là. Gingombo, merci de venir rendre Dibal, Apiko Mendombo. Tataloa, merci d'être là. Voilà, là, ce sont les artistes comédiens qui sont en train de défiler pour rendre un hommage à leurs collègues. Sofera, merci d'être là. Sharifa, merci.
du groupe Sans Souci. Voilà, ce sont les artistes comédiens qui sont en train de défiler pour rendre hommage à Pico Mendonde. Pushka Kamishiki, merci d'être là. Niki Kumbo, merci de nous rendre hommage à Pico. Et Braque, merci d'être là. Voilà, là, ce sont les artistes. Patrick, merci d'être là. Nous invitons la structure HL Grignotage de Hans Lugelov. Voilà, représenté par Ongambo. Hans Lugelov présente également ses condoléances à Lisbonne Fondation ainsi que la famille biologique de Pico Kaludji. Merci Niki Kumbo. Voilà, nous invitons JS Production. JS Production de se préparer, JS Production. JS Production, rapidement s'il vous plaît. Rapidement, JS Production, Jérémy Chabanou, mon chéri, voilà, il va revenir Pico. Voilà, donc toujours, voilà, ça c'est JS Production. Merci de rendre hommage à Pico, le manager de JS Production. Merci d'être là. Nous invitons le groupe Moulin de Gauche.
propose Neville et Rabbi Neville, un ancien également du groupe Lisboa Fondation. Rabbi Neville, merci de venir rendre hommage. Et Rabbi Neville, un ancien également du groupe Lisboa, fait la grande communauté de l'église catholique dans le monde. C'est une belle amende, la grande communauté. Le Donc en vrai, nous sommes éprouvés. Donc, est-ce que vous avez eu le temps de jouer sur le même scénario? Non, na joué dans Lisboa, mais c'est ce qui est sûr, c'est un frère que j'ai attaqué la télé, mais déjà c'est un frère qu'on se parle bien, Pico qui n'est pas rancunier, qui n'est pas polémique, il est un monsieur qui se respecte dans son coin, quoi. Et puis chef de la groupe Lisboa. Et nous rendre des derniers hommages et nous sommes très choqués pour la disparition des Écarts. Non, c'est un bon, mais quand il y a retrouvé la polémique, on a retrouvé la polémique, c'est quelque chose de positif pour lui. Donc, personnellement, la mort est naturelle et la séparation est douloureuse. Donc, pas si tu as tout attends. Parce que là, vous avez préparé pour la Tikabiso qui est bon. Malheureusement, Dieu a décidé autrement, c'est le dessin de Dieu et qui a joué, qui son âme repose en paix. Merci. Ouais, message de Zakara que la chef Nabiso, collègue Nabiso, Ndeko Nabiso. Nayebi ke bato bazo komituna ke kela yangani koma bozo kufela boy. Ouais, même l'église sur botali ata l'église ya munene chaque dimanche oyokaka communique mine za mila il faut comprendre oyokaka communication communiquer tala Toan de mo wa kufi, toana papa mo, ser mo, eza normal donc. Iwe eza na wonzela na biso nyoso, eza ndenge mbile etelaka nango partout. Toyeka kolela chef na biso Pico, seka ke vraiment nzamba yamba ye na kimia. Ouais, toujours lela, c'est na biso to lela. Toujours là, on a des décos, on a soufflé, qui à bon moment naïe, on doit naïe, ça lui passe, il suit la mitema, azoki si mitema, toujours là.
message nyonso na baartiste nyonso oyo sikoyo baza libanda ya mboka ndenge moko ezalaki par rapport ya bazolela na bino ensemble message nyonso opesa bango mpo olanda baimage oyo apartir ya poto. Ouais, bomoko bondeko erenie kaka opeya biso baartiste comédien eza vraiment pasi ndenge ndeti piko akufi te abeli plutôt te donc crise ememi eboyeboye akufi alors totika barankine soki ozalaki na rankine na piko oyebisanga ndenge akufi puiske ozwi temps ya kopartir na ye te ozwi temps ya kosunga na ye te donc ça veut dire otikali na donc elo naosenga na baye baza na poto na baye bazali awa na biso nyonso baartiste toboyaka rankine tolinga rankine te tozala oyo aleki oyo époque na ye époque na ye donc basouvenir ya piko eza nango élément na basouvenir ya malamu. Ouais, piko aza collègue oyo tolekisi babon moment na Lisbonne basouvenir eza tellement ebele piko abandeli okocadre bacouple na église catholique donc ntango nayi na bala awa dernièrement awa en tout cas apesai makasi pembeni na ngai na baconseil na baorientation fosala boye fozongisa boye fosala boye donc basouvenir eza ebele wana kuna alobi ka ya mariage ebongo motu bando ovanda na ye ye azopesa répétition azodirige film donc ça veut dire Lisboy to perdre moko ya bagénéral oyo na absence ya président na biso Ladi Esobe azwaka mpena charge ya kipapa donc osentir mpena ke absence ya président epeseki président Doudou Soukou j'espère que tomoni yo na matanga oye kocompatir oye kolela na ndeko na yo na groupe ya Esobe bakufeli eloni okoloba par rapport à nyonso omoni na matanga vraiment barendre ye dernier hommage moko bien mérité vraiment na sepeli na organisation ya Lisboy Fondation merci na présent Ladi phénomène Ladi Esobe en tout cas na ba chef nyonso chef Peter chef Samba bino nyonso chef Micho en tout cas na sepeli makasi na ndenge to rendre Pico dernier hommage moko bien mérité et puis en tout cas eselinga nazali na mawa mais moi esengo tondisami na ndenge to ba rendre hommage message on pesa na bato poto ba balanda image ba ternos ba na poto ndenge baza même moral na bino penser moko voilà ezalaka bongo bomoko tozala bolingo tozala l'amour et puis tobanga nzambe wana nde pena conseil na opesa yango wana prestation na opesa na président Esobe parce que tout le monde matanga oyo makama implication oyo ya mama Denise oyo mama nani posité bango moko na propre fond na bango ANTPC makundi ndeko na bango ba pona nengo cité de akombo moko na nga makambo wana loba yango te nakotaka bongo te donc nasi na féliciter président Esobe donc c'est tout voilà merci parce que on peut toka c'est groupe Leni Evolution ya groupe tozoka te groupe ezali mais nzondi nde na sala lisute ngamoko mais groupe nanga ezali na oleka nanga na kinawa mais bientôt là passer na internet mais na sana je garde le deux pieds à Kinshasa. Merci beaucoup à la prochaine. Merci. Impression les amis par rapport à l'organisation matanga s'est déroulé. Non le début Pico Akufaki organisation ça va équipe na bien batu basimba organisation ba organisant bien à part ça ndenge ka to aka kolela vraiment kolela ndeko na biso Pico atiki biso ba me condoléances ebele na famille biologique na ye na famille artistique no eza biso donc c'est ça une organisation les mots félicitango oyo eza motu moko akoti yango te eza ANTPC bango moko na président Esobe ozo encourager bango bacontinue boye po batuni bakoma kolela ebokendaka kolela kaka na bagouvernement kaka makambo na bino mais cette fois tomoni organisation ya bino moko eleki mpe kitoko mais oui déjà nayebi te ekufa te ezalaka quel que soit kolela na gouvernement mais biso moko mpe tosorganisaka par rapport ya ndenge biso moko déjà tosorganisa déjà yango moni organisation eleki bien en tout cas bravo na bato basimba to organisation. Les malheurs atteignent souvent les gens mais les bienfaits la délivrent toujours sauf notre persévérance.
Oui, le président l'a dit au sommet, il a les derniers hommages à son pico, accompagné du président Elombe et Yves Pambani, de mon ami Oxygène, avec Kou et le président de gauche. Merci Oxygène pour votre apport dans cette organisation. Tozobenga bana ya Pico Nasima Awa et le mona maman bana ya Pico pour te rendre hommage à papa et la moi sina yelongo. Pour la groupe Monsus sur le volume de sa bicho, celui qui a bien dit que c'est faute du temps. Veuillez nous comprendre. Votre Monsus est en dessous de bien. S'il vous plaît, sécurité boutique à Polelo. Mais c'est la même pourquoi. Mais c'est la même pourquoi. Bandeko awa tokokoba mosala makokunda ndeko ya biso papi Dweme Pico Maindombe lokola bakristo bameseni tokobondela nzambe mokonzi ya bamoi kote na nguya ye asekisa ndeko ya biso akotisa yo molongo mwa basantu kristo mokengeli molamu apata sika wakumba yo mabeke azongisa maboko matata bongo ndeko ya biso yoka esengo elongo na basantu mboka ya kumo wa biliko o paradiso o paradiso banzelu vai Andeko abiso Andeko abiso Zamekata Je vous salue Marie. Papa Dadi, je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour le siècle des siècles. Amen. Shambela Nzambe otangolo kotikande kwa biso papi Dweme o maboko mayo tozaineni kenenete nde aseke mokolo mwansuka elongo na bato banso bawe oboyambi Kristo e mokonzi tokotonda botondi po ya malamu maso opesaki mosaleli wa yo papi tango azalaki nano awa onse wana maso makolakisa biso bolingi bwa yo makolakisa mpe lisanga tokosangana banso na Kristo Nzambe tangolo tokosenge yo kotandela biso matoi
ondima losambola biso oyamba mosaleli wa yo papi de me ndako ya yo biso baetotika nano awa ose olendisa mitema na mateya mayo tokobondela bongo kombo ya kristu mokonzi wa biso o bileko biso seko kawa kulu twakobinisa mama Rosette tosambela nzambe tata ya ngolo mpe mobondi wa bato oyebi manso oyebi pasi ezali na ndeko ya biso mama Rosette akolela bolongani wa ye akobondela yo opesa ye bwanya bwa yo ayeba ntina ya bomoi bwa biso bakristu olendisa ye obatela ye azala mwana etikete opesa ye nguya akanga motema kati ya pasi ya se na ntina te azwa esengo olakelaka bato banso bandimi pasi ya bango okombo ya yesu kristu oyo tokosenge oyo tokolanda ntango yinso ye azali kembo elongo na yo mpe na elimo santu lelo lobi oyo bileko biso seko sika na kolongola bage na loboko na ye elongo te na bolongani wa ye lelo nde bazali kokabwana Que le Seigneur, ses enfants, vous comble de son amour, lui le Père des orphelins, qui se souvient de vous, qu'il vous protège nuit et jour, qu'il envoie ses saints anges pour vous garder, pour vous protéger avec votre maman, et que sa grâce vous accompagne à jamais, cette grâce à laquelle votre papa avait été bénéficiaire dans ce monde, et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est courage, hein? Seigneur, vous soutenir, hein? Tobengi P, Junior, Sylvie, Maa Séraphine, ceux qui vont reconnaître pour passer la pona bango, bandeko ya piko. Baleki ya basi nyonso na Junior baleka pona basambe la pona bango na lombango. Tozali kolungwa awa nzela ya boleki mbala moko na place des artistes. Et si quand on sait la dévoilement ya plaque honorifique. Yango wana bandeko mosusu bamona te. Tamsu bakuboleka wana te kolungola biso wana tokaimba moko na cimetière ya Nserebambu, cimetière de la sagesse. Mais kolungola nzoto ya mowa isikawa kokotsa na Corbia tokaimba moko na place des artistes pour na dévoilement ya plaque honorifique. Merci.
Merci beaucoup. Je pense que Tolandi événement nyonso une nouvelle tendance. Cette fois-ci, tozoya na ba image mususu ya sika, hein, ba innovation ça la nouvelle tendance. Bon, on a directement belé tolobaki et cette fois-ci bozo bandomo nango parce que 2025 toko tango vraiment. Je pense que nenge papa là lobaki mbalamo peut toko ta tente mbalamo parce que maramna biso tous en genre donc nouvelle tendance yo soko s'abonner on te s'abonner parce que mikolo yo makamama beza na nouvelle tendance ba pasteur ba nani surtout bango tous les vérités ba toko banga mutu susté to ba nepe ko banga te mais yaka to ba ne ko mamoto to mamoto te 2025 toko lobela ba vérité nyonso et boko sala vraiment béni na ba message et puis na ba vérité ba makambo boyebité pe monate. Merci na yo mtozo ki occasion ya kolanda biso nzambe apambolo continuer kolanda biso toujours na nouvelle tendance au rezoba élément ya sika tokutani prochainement. Bien-aimé dans le Seigneur, kobanga nsambe nde ebandeli ya mayele. Tambola na kobanga nsambe nde okolata motoli. Alléluia. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete, sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant nous va produire en haute soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Bilogo, on va vous dire. Pour Bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir d'ahí, à Ibneni, ou à Ozouangou. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana ngana ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.